Les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Na chaîne Nabiso, il n'y a rien que la vérité TV. C'est sa première fois na yakuta là-bas. Élément Nabiso, on a s'abonner, cliquez cloche à notification pour na koratara élément Nabiso. Donc voilà, la il n'y a rien que la vérité TV. À tous à toujours à la découverte, à la recherche, à qu'est-ce qui ne va pas, tout mais qu'un peu ça, qu'est-ce qui ne va pas. Vu que tous en 2023, tous en a pembeni awa. Na ko monopoliser parole teto me ka sola na bokoye bae qu'est-ce qui Oncle P a melibiso nani na émission ya lelo papa na ngai bonjour bonjour babingo na kombo ya Makanda Yannick papa Makanda Yannick toza awa précisément pion de fois bisa babonné nyonso awa toi na victoire précisément na rond-point victoire na da séragère. C'est là ça dépend à ma coquille et ok, c'est la toba na malembe. Vous avez serré na moni ozana ba blo moko wana pembeni wana soko ko simba ba ezanini. Oza ba beki. Ba beki fabriqué. Za mundele mo ya onije mo ya mundele mo mutape sengango na ba protège na la tia. Au sala accident ou comment? Té na ça accident na botama normal. Il tubatunga ya magma ya polo oye renyara ya ngwana pe tina lelo nde comme ça ngabo. Expliquez-nous ba comprendre le bien até. Elo nini ça ko ma infirme ne ba infirme elo ni qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, wana e bananga na âge ya 7 ans, wana za deuxième primaire. Na âge ya 7 ans wana za imwa mkemba na selon histoire ne ba na obeta. Izalaka ki na bandaka nde maladi penaka nde bato babelaka etake bakenda batubanga tonga ya hanche na niveau ya ekoma ti kota ti na mokuwa yango nde provoke kaka maladi nyonso oyo eprovoka maladi oyo papa na biso otanga oye natanga osoka na niveau ni bon nasuka na D6 na option commercial. Alors ok, osa infirme ebele ba ondimate o mekempe ko teleme ko ebele ba ondimate ke papa biso infirme c'est ka vandi azuba ba beki kaka o la kisabatu kaka ko ba mona suko. Bon, ko teleme na problème de seconde na minute na aboye. Protège moi eza obuka na pona hotel mavena et ils ont moi temps ils ont moi tant na ba infirme. Ba protège ngo na la dara. Na venir infirme. Qu'est-ce qui t'a poussé pour au bandako sala musala ya cirage? Bon, selon ma possibilité ça a aidé à ma famille. Ngamo pe ko ma possibilité ça a aidé. Maintenant c'est retrouvé na mambo moko ya muke yango na epesa nga maele na sala boy. Pona c'est retrouvé dans 50 francs 100 francs na maboko. Au banda na francs combien? Bon, ba fond eza so ba 7000 gars. Lelo nengo zo samsala no so mona ozo avancer ou bien so ngati. Bon, eki ne bina de pona makogeza de. Ezaka loka ke na forcer na tira ke na zara moi na se trouver na son moment lipa na son bamo elo obe olia. Quelque part nengo comment infirme boy et dérange kao. Oui, bon, et dérange nga mais soki na tiba souci mais ba souci ngo ojaka ti wa pona nga e dérange nga pena na sumimi de. Osana mwasi ou bala ou gota. Te nom de. Osa fiancé. De na la peine fiancé de na peine mwasi de. Ozo c'est ni poli. Makoki za tembongo za ten. Babala na makoki babota pe so za makoki po mwana na oyo yambana ase tu va perdre na mo elo olia. Voilà, vu que yo za infirme. Bablo na yo tozomona o zoteka bablo ko na yo ya osiré aweza ebele.
somba rango ndengeni. Bon, to somba ya poussière, biso moto sa solution. To somba ya poussière de tchango na bouteille, ndé de sa solution et comme bon na bouteille. Et bon ba tirage au somba on a combien? C'est boîte moi tirage de somba 1000 francs. 1000 francs, moi tirage moi 1000 francs. La journée oyaka awa te batbayebi ke ato na victoire. Yo ovandi précisément wapi? Bon, nga vandi na limité na centre mo pe ya infirmière ya Ofitra. Centre ya l'état congolais. Oya biso mo ya mboka na biso. Ndi na vandi wana. Na za bango kuna. Ok, ngai omoni bat baolanda biso. Baozana mo ba doute non oncle pe mutazo solana e ko zaza bien asimbi babeki. Na respect na bango. Potozo solana yo soki na kotikola ta 2 minutes o mekaka ko bouger au téléma zo ba image. S'il te plaît, na respect ya bat baolanda yo ba yo li solo na yo. Bon. Nga be na oloba c'est nos conditions que andenge na omoni la po mutu mso okansage na osala ngo deke yo bona kosa na flatete na ezape ya mwa passe pe na mwa difficulté na ndenge ya protège soko ngo zongo telemande bon so ngina zonga wana ezo ata musu ba 30 minutes pour ko eza obukana fona meka fokusa o malembe ti kale ano umone koti sima wana na telemi c'est possible tout le monde va protéger ah ça taloko boy yo bendaka to yeba ba caméra plus sana yo bendaka ilamba obendika ah ouais bendaka ka oyo pusana yo zo bien attention simba yo moko na yo ki c'est bon à part ça musala na yo oyo nengo bandana fond ya 7000 est-ce que vous s'en sortir na musala oyo bon quand on a le bel liboso pour se trouver dans mon hello moi argent de poche moi vous attend 3000 2000 na poche pour na sungo na moi lipa bon pour na pas ça on a bena hello bena de pour na se sortir bena ma woki bena se sortir ezade la journée au salaire comment on dit la journée ma client ndenge au fonctionnaire il y a des ça dépend il y a ba journée au salaire mbongo et belé to ezalaka journée na journée et sorry na toutes nos questions net par exemple lelo na lobby est-ce que ba journée ezalaka journée au sali belé journée no yo sali muke ezalaka ndenge expliquer ezalaka elanda ça dépend la journée du journal lelo ya bien té bana donc ti euro non na simbata 5000 francs journal le venait bien dit bon ba journée venant au venait à bien ndenge banda 6h de to ya rati euro so ba 13h 14h bon au matin musuku au simbata 12000 15000 ba 14000 à 15000 pe comment so so yo salité orozonga oliaka ndenge te moi organisation mukemke rande na zora ne zala on s'organise n'expliquez bien cela on s'organise bon si on a vu na scène de lelo par exemple na 9000 na calculer transport na ya ozongela na ya lobby na o msusu na o bomba na o msusu na o sunganga na olia o msusu ko bomba atoza en victoire na moi musala o sala o bashegi ba déranger ka ote pour ba moni aux infirmes ba botolo bilo te ba sala ngode adabe ku ba police pe ba sala ngode takasere pa na ezala te ezala de edengai na simba ba nini na olakisa biso ba différents mai na yo wana ba prix na ngondengo o salaka ozui moko expliquer biso ndeti oyo ya couleur rouge to somba ngo poussière bakanga o maboke boy to somba ngo na wenza libulu na zigida na to somba ngo to esko to tchon na ya poussière na to zumai to tchon limite awa après 30 minutes au moins et comme appelé couleur ya rouge et bon appel la tête se présente oh ezama igara to tchara ça va poussière de ça va pousser na ndamba kisi pona sokola baketi baketi ya pembe ndeza
oya rouge wana na simba liboso mpona biloko ya rouge oya vert oyo oya bleu oyo eza mpe kaka mpona bachaussure mpe kaka ya bleu donc eza couleur na couleur na bachaussure nango. Présentez biso lakisa bato oyo noir oyo noir oyo mpe eza mpe kaka bachaussure ya noir donc awa eza kaka 4 couleurs kaka na nango oyo nalakisi bino mais ezala na bacouleur ebele tous les ketch nyonso bacouleur nango ya bamai nango ezala mais anga miniti oyo lokwa makoya te moyen na somba bango eza te. Ok, beki na osali nango combien de temps mpona mona ebebi bon beki oyo eza fabriqué beki eza biso mo bacongolais tosala yango eza beki fabriqué tosombi batio oyo na balati oyo nabosani nde nkombo nango mais na nkombo nango ezala milai sikoyo bato basala yango nde bayeba mesure nini ya kokata ça dépend ya age ya motu nde bande osala babeki fabriqué oyo. Donc voilà, kozana babeki boye ndenge oza infirme boye difficulté nini oza nango ozo dépouiller mo ovandi nango lobi nzambe nanga so naza na boye na ozala ta mwa bien nzambe nanga so naza ta na beki asika na otambola bien nzambe nanga difficulté nini oza nango ezo déranger. Bon difficulté ezaka ya beki kaka ya beki asika po oyo eza fabriqué oyo eza ya mondele te awa mondele ezala na mwa rapidité moke par rapport à oyo beki difficulté monsieur eza te difficulté eza birote ya financement birote ya kolia kolata makambo nyonso wana difficulté eza. Ok voilà, j'espère que tozosala émission bozo comprendre aza infirme toye tosolola na ye ya pamba te mpo tomonaka ebele bainfirme mosusu basalaka mosala oyo azosala te mais ye azosala c'est quand même quelqu'un à féliciter mpe ya koencourager un ndeko na ngai toko presque na suka émission osimbi opesi biso baprix utilité nango na chaussure nini mpe oki koutilize yango. Bon ndeti oyo eza netre oyo eza chocolat oyo eza noir oyo eza rouge oyo eza mpona bachaussure ya rouge oyo eza mpona bachaussure ya rouge cirage ya rouge eya mpona bachaussure ya rouge oyo ya noir eya mpona bachaussure ya noir oyo ya chocolat eza mpe mpona bachaussure ya chocolat oyo sikoyo ekipaka te oyo kotiango mpe ata na chaussure ya chocolat ya noir ya rouge ekipaka te sikoyo yango wana oyo sikoyo aza standard par rapport a baoyo ekipaka bacouleur baoyo akipaka couleur te. Ok, tosala boye en pleine émission bato bazondima te ngai na tie ketch na nga awa yo ozosala ndenge bosalaka ozoyebisa mpe bato ndenge osalaka so ketch eza ya couleur oyo okosala ndenge nini na prix oyo okosalela azala ne wana atelema wana. Ok voilà, donc bozosala toza en pleine émission tozodémontrer voilà. Bon sikoyo ndeti oyo ndeti ezawa likolo awa na otia serage ya noir mais awa na onika ngo na mai ya kisi ya savon awa na bando nika nde na bando nika boye soki namoni eteli baapoi nazwi elamba nasali nini nalekisi ndenge ozonika boye ezwaka près ba combien de minutes? Bon ekozala yango ata ba 30 secondes po esila ndenge bonikaka boye bonikaka na bakonzi to bonikaka kaka biso bato simple. Bon so ça dépend mokonzi so ye okonika aza oyebi soki aza mokonzi ayebi so te yakaka ke yo nika yosala mosala no osala apesi yo mbongo nsima ya simbi nzela na ye asali akei na ye. oyebi natuni yo question poani mpo ebele balobaka bino bato bozalaka basireur boza eloko moko te boserva na eloko moko te na nation. Bon wana ça dépend ya raisonnement ya mutu na mutu, ça dépend ya manière ya mutu na mutu na raisonnement ya mutu na mutu. Mutu na mutu ana raisonnement na ye, mutu mutu ana maele na ye, mutu mutu ana raison na comportement na ye. Ok, donc voilà balandinyo so ya rien que la vérité tozola kisabino nenga sala ka musala na ye zate kaka koloba te tomoni musala te to comme pratiquement na suka ya
émission Nabiso donc Azo démontrer comment est-ce qu'il fait son travail donc Balobi qui cherche qui trouve Aboy Asala Nae Koulou Navi Kazen firme à passer la journée Nae à rond-point victoire pour Asalaka Asiraka Azwane fils qui est un grand peine pour aller un peu survivre. Donc voilà, au Kopangusana, on a lié autant trotté. Sur le commun niveau, expliquer ce que ça a ce que Pangusara n'engeni. Bon, si on est comme un niveau, tout ça et la main, il y a un nettoyage de Pangusi. Et la main, on trouve il faut et la main propre. Si on a minute et la main propre, il y a l'action de ça là. Ok, donc voilà, Balandignon sur rien que la vérité TV. Tu as commis pratiquement dans cette émission. Ce message nous a lancé pour Nabino infirme et pas l'autorité à Mboka. Le message d'abord pour l'autorité à Mboka. Bon, non, Mboka au Congo, Batbana Bambongo, Batbana Bamoyen, Basé Belé, Mesko, et ça dépasse qu'il y a Mouté même. Pour Mouté Mouto à Kabara. Kokabeza don ya muto abota maranango kokabeza don muto abota maranango bon na Congo bon so bato ma bazali basunga ba personne vivant avec handicap nyonso ezaka te pona ngamo ode o nyonso ayebike amutema ma so kutana personne vivant avec handicap na nzela fo sunga e fo même si la Bible so sumi mutola mokaka tanitanga opesa merci na ke narrative nzambe yo be vi na otamsu ngozo likama mo na merci opesa na omona ke likama na moyo ko meno pesa de botira biso to na biso batu ya to na makolode to luka na pasi ko leza na pasi so ki boye de biso na ma na bino. Maman Mouké Boza, on peut passer des bisous et ça va bien. Au prière? Oui, na Sambela. Sambela. Na Sambela, l'église, moi, pasteur à Wallace. Ok, donc voilà, tout comme pratiquement na souka émission na biso bo s'abonner massivement na rien que la vérité TV. Au balobi ah on est tout proche de la population, tout la population solo. Litoy pardon, tout solo la toyoka. Comment est-ce que la population a vivre? Comment est-ce que la population a souffert? Tout peuple congolais a bien, mais de plus en plus, moi je pense que qui n'est obé barobé bakaka donc il n'y a pas bloc à bien exalté donc. Bo s'abonner massivement na rien que la vérité TV, bo partager à bo like kaka, bo commenter à côté bo mon to tenga mi moi reproche wana en privé et au sala bien pour tout meka aucun délibération donc bo s'abonner massivement na rien que la vérité TV. Donc voilà Balandignon so y a rien que la vérité TV. Papa Nangai bonjour. Bonjour. Babenyo na kombo. Na kombo na tonton Jeka. Namoni opemeni ya ndeko na biso awa ya infirme bo vivaka na ndenge. Ouais ndeko na biso moko tozalaka na place des artistes et ala moko ya handicap oyo a force à vie na ye donc à kataka pongi na tonga yo travailler pour na ko se nourrir pour na ko mi batela mais jeune moko boya ka bien à calme a na problème na mututé a vivre na à l'aise. Yo te ki pemeni na biso to te ka pemeni na biso to te ka catch ye asala ni ki coordonner ba dérange ka été na msa sala et dérangement vraiment ya raté po biso to ba ndeko moko to pemeni na ye to batela ka ye to protéger ka ye parce que as personne vivait avec handicap. Le message nous lancé na ba pio so ba otala pona ndeko na biso oya mobile bato nyonso tu ba otala pona ndeko na biso mingi to sengi ka bolingo ko sunga bato ya boye isengi bazala bato bazala mingi pembe na bango pona ko sunga ka bango bada bato moko be ko to tika ka bango te musika na biso mingi photo la kisaka bango affection ya ko zala kana bango pembe tout le temps ata ya mukie ata ya gravité mais il suffit ka ya ko sunga ka aide na biso ya ngana ko sala fierté na ye o ngana ko lo baka yango wana ye aboyi nenga so ki problème wana expliquer ba tout problème na ya vanda na ndako mais aluki 7000 abandi commerce na ye 7000 francs abandi commerce na ye et ça lui on ndenge ni na informé que ya banana 7000 francs na commerce na ye il sala pas si mais pas si na biso yo yebimboka au Congo mingi soki o se laisser faire mutom susu mutoroya ko accompagner ya ezate et sala pas si mais mingi assez focalisé à milaki sita ndimi te abima na nzela akoma mandia senga batu senga nga pesa nga ikabela nga ite mais à se faire face à se faire fort ya ki mwana mobali avec
ba faiblesse te na yoza nango na kata nzoto mais atali wana te ayeko ni luki moi 7000 francs ya passe yango wana aluki 7000 francs banda un petit commerce na ye yango wana mingi o na osinga kaka bolingo na lisungi soki batamawa ya kosunga bazali ba e vers ndeko oyo ekosala ye dans les bons tom su ya kozanga eza ebele mais ya kozwa eza mukie e osinga kaka bato nde bapusa na vers ye nde bango wana nde ekosala ye bien ekosala ye dans les bons quoi. Donc voilà, merci. Tout le but aux place des artistes, sur au cause de la mission pour comprendre tout ça en victoire. Donc voilà, l'Indignon c'est rien que la vérité, tout ça place des artistes.
Koyabana, les Chauds des Nards.